tata molimo santo. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Espoir du monde, l'église universelle. Scout oye! Scout oye! Scout oye! Gardez-vous du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwana Velela, Wazola, Walembizola, Kakalekaka, Yandi Kaka. Nakomba tata mwana pe tata molimo santo. Zabe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani, c'est petite référence. Papa bana na yo ya scout. Oyo ezali représentation yeko représenter mokili mobimba. Toye pamba te toye papa pona ko souhaiter yo boboya sikamala to meilleur ve papa. Papa tozana posa ko senga ebele mais esi olobaki pe na libondeli papa esi osengela kibiso yango. Et papa tokoloba ta ya mwa mokie papa. Papa bana na yo nengo moni tosili kotondawa. Tozali bana na bana classe batonde papa sunga bana classe. Ba chômeur pe lokola bazali ebele. Posa ko bonzela yo papa ezali. Posa ko pesa ebele ezali mais papa bozui. Boko ezali mukuse. Makaku azalaka na posa ya kokaba. Azana posa kaba nguba. Metangu loboko ezui nguba. Oa kaba. Loboko teleme ezali muke. Mona kaka ezimbu mamitano nde akabi. Posa ya kokaba ebele papa ezali lebozu ezaki. Papa fongola bana na yo. Pesa biso bomoko. Pesa biso boyokani. Fongolela biso partout bana no bazali à travers le monde. Tozwa. Misala aussi la kopesa biso to bundana nango papa 12 septembre papa to koka song sila yo bafungola to kopesa yo bafungola officiellement na misala oyo pesa biso. Mais soki yo fongoli biso te misala na to kosili sango lo lenge nini. Papa to konoka lokola mbola te. Eloko to sengi 2023 papa okoka kopambola biso. Toye maboko pamba te. Toye na ndambo ya loso ezali wana. Kamwa sukali ezali, kamwa ji, mwa pondu ezali. Alors esika papa biso tolelaki mwa mpio na bonne année. Yango pe toye ko souhaiter pa na yo nzambe na biso bonne année. Mais papa pondu tali ekoko kende pamba te. Wanta ba ya kokabuka papa ezali. Enge okoko ezalaka. Ayango papa tokonoka mingi te. Papa frère oyei pona elembo ya alliance entre yo na biso bana no ya scout ya mokili mobimba. Ozala na biso papa opambola biso osunga biso na mbola mobimba ya 2023 papa. Papa oyo ntaba ya kokabuka ka biso bana na yo tolela. Ayango tokonoka mingi te papa. Sokisi bongo na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Oye. Kimbangisme oye. Kimbangisme oye. Espoir du monde, l'église universelle. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Yerusalemu yaba, Yikundaba, Tatanzambi, Fumu Yesu, Yekata Mwana Velela. Escoute oye. Escoute oye. Escoute oye. Gardez-vous du Saint-Esprit. Eului. Yabetwe, Embazi. Yabetwe, Lumubyakului. Yabetwe, Yangalala. Walembisotate, Esengo byesengo te. Yesengo, Kiesengo ka kiesekui. Yese, Saivo ka saivo. Escoute danser. Dangereux. Mujanga!
Merci. Tukoti na bobo ya sika. Tuzosengela mingi. Leza biso mapambo. Bazela nyuso eza kofuana. Koto tonga Yerusalemi. Moita otozaki na kini. Sala otosalaki otiaki maboko mingi. Osungaki makasi. Merci, toujours continuer. Makambo eza ya mingi eza koya liboso. Tosengi lisusu Gerit ezala mingi ya bino mesko. Toyokani te toyokani te. Balobi bana classe na bana classe. Bino ozala mbongo. Oui, la classe tungisaka papa na mama bakopesa. Tofongola bango na dimi. Kamba lelo tozomana neti eza ebande kambo eza koya liboso ayaya neti bandeko na biso nauti États-Unis bakomi na Cameroun balobi biso tozokende nkambo bakomi na Brazzaville tozoleka po tokende nkambo komi na Kinshasa bakolala te direct makamba bomonaki mpe bomonaki te bino na bakini bomonaki ntango baye awa visite bamoni wana mpo balandaki oyo elobama na 21 na tata moye mosala koeleki tozaki kolobela yango mingi baesclave oyo bakotaka mbala liboso na États-Unis na 1619 likambo oyo tomoni na biso toyoki bakomeli biso awa na nkambo esali lokola 2019 epesi combien 400 ans. Bana Israël basara combien 400 ans Zambie alobaka ce qui 30 ans elekaki mpona Moïse préparation ya Moïse to makambo ekejisi nasi te epeti mbango alobaki bakozonga bakoya biyo bakoya te bakoya koloka banani Gerit nani mosali te tozosala papa fongola kaka so fongoli bana na yo tobakisa ye koma ebele ndenge posano ezaleli papa Escoute Faza, Croix-Rouge Faza, la surveillance Faza, SPC Faza, l'Union de la Semo. Tu as gagné, hein? Voilà, année où il y a ma pamboli, la Zélanie se fait maman, Camino se bon là, de ce pénité, dès que vous tournez la biso, vous voyez à Sika, vous voyez l'os les amis, par contre les amis. Ni les animaux. ezali jus ezali mwa matungulu aubergine poivron bakoro mpe mosusu bazali soki opesi loso moi mobimba fale kwanga ezalaka atufu ezali papa kwanga ezali wana fufu nde tozete papa bayombe nde balingaka loso bazali awa mpe bazali ebele Kelika Baba Ayingui tuna Loso lumpumbu Ayingui tuna Hello Zalobe Echele Tomoni vino tondimi vino Yango topesi merci na onyo suboyeli biso Loyambi yango Après fête nini elanda donc tout ça de fête et c'est où ezalaki si ma fête ezala biloko yokolesa biso pesi merci koleka malamu bakolo balobi te bapeta yango maboko mbala mibale biso tozali boye
na silisi na komba tata mwana pe tata molimo santu. Amen. Il a si bien, il a si bien, il a si bien parlé, il a si bien Dieu. Il a si bien parlé, et nous allons tous, nous allons chanter à son honneur. Et nous allons tous, nous allons chanter à son honneur. Tikete totonda maloba nzambe na biso tata molimo santu auti kopesa na biso. Mpe malendi sapesi na biso na komba tata mwana pe tata molimo santu. Na komba tata mwana molimo santu. Kombo na ngai ezali papa Kinti Mantanta na ibani na komba scout na kombo ya chef Tigre Résoli. Azali coordonnateur général ya scout Kimbangist. Boye na biso liboso ya papa Simo Kimbangu Piangani. Toyaki na ntina ete touti sepela mobumu bimba ya 2021 de tokoti na 2022 yango tayi kotombela ye obumalamu to meilleur v oyo nyonso bautai komona ezali représentation ya bascout ya mokili mobimba. Eloko tosengi epai ya nzambe na biso chef Tigre Féroce tosengi nde mapamboli akoka kofongolela biso apesa biso bozwi tosala mosala ndenge ya azotindela yango. Liloba na ngai en tant que général numéro 1 na bascout ya mokili mobimba tolandi maloba ya nzambe na biso chef Tigre Féroce. Alobi na biso ete toyika mpiko. Alobi na biso ete tosala bagerite ebele. Na yango liloba na ngai na baye baza kotonga nanu te tolandi maloba ya nzambe na biso. Alobi ete tosilisa bagerite. Baye oyo na basali te tokoluka kopesa bango babisika bato na bato batonga. Pamba te nzambe alobi bagerite ezala ebele. Musala ezali ebele. Susi na ye ezali scout azala wana. Croix Rouge azala wana, espèce azala wana, surveillant azala wana. Donc, bon, mokonde asengi kati na biso.